Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenka Nalobaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en go. Nakobanda émission ya lelo na pensée moko ya makasi na bandeko na biso oyo bakufi na mai ba oyo babandaki koluka nzela poto esalami na Brésil bazolinga kokota États-Unis parce que banzela eza mibale banzela ya makolo ya voiture na nzela ya mai. Donc pesima wana motema ndenge bana mikie basi mibali donc bozali komona yango na chelibino ndenge bazali ko pepa likolo ya mai bakufi kaka pona koluka koya na poto. Yango wana efoto sambela makasi mboka na biso ebonga ekoma malamu po bato nyonso tu ba vivraka na minimum ya bien po bazala te bakimaka mboka na biso pona na poto peza paradis te mais soko za na kisasa bazo expliquer ba réalité a poto ba oyebisa okara ke bino bozala kuna pourquoi bokima te eza neti mutambu soko ye awande oko vivre yango eza neti moi so abota alingi ko expliquer moi sinano abota te pasi ya kobota. Donc poto il faut vivre yango mais pas sur sali biso mais tozali ko mona ba congolais na ba réseaux sociaux na ba émission bazo kota na distraction ya makambu moko eza na tina te. Donc oyo mwasi akangi donc soki mbandane soki likangu ya mobali na ye azali ko beta ye ba congolais balingaka ba biloko ndenge wana on dirait soki tango ba yoki soki pasi soki bilengi na bango donc biso tozalaki donc biloko moko baliverne oyo eza na tina te mais congolais aza focalisé sur yango ole balobela makambo mboka ndenge biso tolobela makambo mboka et puis balobela makambo oyo epesi pasi na communauté congolaise. Mais congolais toyebi te soki tozali ekolo nini wana donc toyebaka importance ya makambo te yango nozomona ke division ekoti depuis l'élection tozoyeba te oyo nani. Donc vraiment nazongeli susu mpona kopesa ba condoléances na ngai vraiment les plus attristés na ba famille oyo ba perdre ba ndeko na bango po na makambo kaka oyo ya poto. Donc vraiment ba condoléances na ngeza vraiment sincère donc ezo salanga passe na motema ba congolais to koma ko kufa boye likolo ya koya poto mais poto yango bato bayaka mais tankala ezalaki penza bato bazowela koya poto bote parce que quand même mboka na biso bato bandokolia 3 fois na tongo na midi pe na pokwa. J'espère que ndenge makambo ezali ko changer boye, j'espère que mboka na biso ekozonga ndenge ezalaki liboso neti sikoyo te. Donc vraiment nazo partager peine na ngai 5 minutes ezo partager peine na nga na ba famille oyo ba kufeli bandeko na bango. Ndenka na prometaki bino que à chaque émission na ngai nazo bandela makambo nazo beta sete na makambo ya tribalisme oyo parce que makambo ya tribalisme oyo bato mususu bazo kanisa yango eza neti ba je mais na yebisaki bino pe nazo bandela bino ke ekotika ba sekel moko okomona biso na biso to bandolinga na te oleto ina Rwandais oyo azaliki na liboso na mboka na biso to komi ko ina na biso na lingi na lobela makambo ya tribalisme oyo par rapport ya vidéo moko ngai na moni epesinga mawa na motema oyo etamboli na ba réseaux sociaux na kasi pe ba biso ba moni te ba ko découvrir yango o balobi ke famille Tshisekedi ba louer jet privé bazali kozonga mboka. Mais non congolais, pourquoi to komi boy? Pourquoi to komi na motema mabe boy? Pourquoi to komi na makambu ya koboye? Nazali ko lakisa bino bozali ko mona wana na kasi na ba image boko mona yango jet privé depuis quand jet privé za randemon. Donc famille Tshisekedi yango bati jet privé oyo basali bango sur commande ya munene ndenge wana. Donc na ba mindele do na famille Tshisekedi bazana ba mindele belé na kati na bato belé ezali jet privé te ezali avion normal et puis na classe économique na ningi na tia na bino botala nanu ba image yango balobi ke jet privé.
Tokos na tokos. Et à Ramba, à mon avis. Et puis ça met le biseau. Tout c'est là. Tout c'est là. Tout les lipes trop. Bon, on est ici. À Kata jet privé quoi. En direct de sol belge, mais maintenant ça sera. Direction. Congo. RD. Elle est comme ma casse. Elle est comme ma casse. Boyi. Osali mokili na yo. Ngulu pa le bébé botuna ka ye lisusu te. Abiso botuni ye. Boliaka ye na matoyi. Mami ya daga. Ça va? Allô? Oh merde, maman Antonio. Maman Antonio, balelaka de na beja tellement que bapesi moi la comme Antonio. En mode. Ça c'est Fanny quoi. Moi la London City. Famille poésie. Et ça est le côté check. Oyo maman Antonio. Maman Antonio. Alelaka dona beja. Bon. Oh wana ne. Mwana mokonzi kombo na ye nani? Na à côté de Uche fwenye naona kati. Bon, oh nyoso banyesa mokonzi. Yoka beauté ya famille Chis. Je dis jamais vu nulle part ailleurs. Quoi nini te? Basala ka ya. Eya kambala moko na vie. Mais moko la tselo ngi so la tsaka bilonga ba. Mama! Na yoka boete. Ndio Whitney wana zaka nini wana wazela ka mobile na avion. Na pele. Oh oui, Louis. Wow, tu ne peux pas un peu arrêter? Non. Il y a deux personnes. Il n'y a que Papa Claude. Voilà. Full patate. Full patate. Christina elle a porté son pull en plus. Christina montre le full patate. Ah mais ça c'est le beau, non? Regardez-moi. Ah là là. Ah là là. C'est quoi ici l'embouteillage? Ben oui. Il n'y a pas 3 places. Non, ceux qui sont assis 3, il y a 3 places. On a identifié, elle s'est identifiée pour nous. On a mis mon échappé. C'est nous quoi? C'est Calvin quoi? Ah, Kassembele. Ah, là-bas, on te met pour soir là-bas. Mais on retient, maman, il y a même pas simbi sur la viande. Na Jonah. Ce qui est mes tomates. Mais quoi, il y a que. On va devoir parler. Mais il peut pas. Viens. Allô, kuna di. Dans ma liste, il faut mettre le piano dedans, il y a espace. Oui. Là, c'est espace, ça a été vide. Yeah.
tokobalise na muluba malobaka kaka yaya eyo si mwane mena menas newe no tutu mo adopté ewe no tutu mo adopté tangila mwane tutu jiba adopté bonjour non moni tutu ba mo adopté Maman va ça victoire. Victoire maman victoire viva tala tante Stella ko nakanisi bino moko bomoni congolais totika makambo toboyi te ke tokoki kocritiquer ou bien tokoki koluka vérité ya ba urne elakisi te ke vérité une tobanda kosala makambo nako oyo ezosala bato division oyo wana bomoni est-ce wana eza jet privé jet privé ezalaka na baplace ebele donc à moins que donc famille Tshisekedi basali bango jet na bango spécial ya baplace ebele ndenge wana na bavalise bato bazotia et puis muluba nyonso to azali ndeko ya Tshisekedi te muluba nyonso to azali ndeko ya Tshisekedi te toyebi baluba donc bekolo ezalaka na facilité ya koloba monoko na bango ata mona muluba aza mwana mokeme azoloba chiluba muluba to azali ndeko ya Tshisekedi te mais oyo wana bomoni ezali jet privé mpenza ya solo toyebi pe te ke soki ezali pe bandeko ya Tshisekedi bongo sikoyo soki eza ta bandeko ya Tshisekedi yo moto ozotalanga na bino moto bozotalanga lelo yo soki ndeko na yo akomi président de la république yo otika na poto apasi oyo mais pourquoi bosoki bandeko na ye balobi ke bazonga na bango na mboka parce que ndeko na bango akomi président de la république mabe ezawa donc yo ozotalanga wana donc ndeko na akomi président de la république bamisu kutu ndeko moko donc éloigné famille kutu restreinte famille moko élargie akomi azoexplike ndeko yo yebi nga su te ndeko azoyeba te mais amisali kaka ndeko ya makasi bongo sikoyo lelo soki bandeko ya Tshisekedi bamoni ke non barumela na poto bamoni ke poto eza te yo mpenza ozokanisa ndeko na azwi akomi président de la république okotika na poto bandeko na ngai pasi na mawa na motema tokomi kose divise na makambo moko boye oyo ezomwana mpenza sike jet privé ezalaka po biso toya na poto ata kutu bato ya kisasa bato ya afrique bayebi ba jet privé ndenge ezala jet privé ezalaka ndenge wana mpenza nde bomoni nazotiela bino yango sikoyo bozomona mpe na baimage est wana eza jet privé bakongole bandeko na ngai totika makambo bozomona yango neti liseki mais papa mama ndeko na ngai ya mibali na ya basi ekokabola biso tokotika na barankine moko tomoni muluba tozosala makambo moko boeza te tomoni moto abandundu tozosala makambo moko boeza te donc mpo na kokabola biso donc moto oyo tolingaki akende ye wana akei donc à preuve du contraire ndenge tolingaki ke kanambe kana shenyanga la kata wana azwa masolo na mbutu akozwa yango mpe na dikosi akei moto akoyebisa biso te ke kanamba aza soki aza na molili ye bato bazoloba yango kaka tokoyeba yango et puis tomonaki te ke biro wana batiaki kiti moko ya Félix Tshisekedi et puis kiti moko ya kanambe donc président tikali moko na yebisi bino susu ke armée ezwaka mitindo na mutu moko ezwaka mitindo na bato mibale te soki ezwi mitindo na bato mibale ekomi rébellion donc soki aza na molili totala l'avenir nous dira la vérité mais toyebi oyo président oyo aza kokumbela mboka na biso ezali président Félix Tshisekedi Tshilombo masolo oyo ya tribalisme oyo baluba contre bato bandundu ou bien ezali kopesa pasi na mawa na motema masolo oyo eza masolo moko ya kosakana te to sala tout elongwa na mitu na biso donc masolo oyo ya tribalisme masananga José Moubiala le bailleur de fonds ye kutu aligné yango te donc parce que ye aza leka keser mais na période à vivre donc ye leka keser mais abanda kotambola na papa wemba leka keser muta bandundu azotambola na papa wemba donc tokosi makama ndule na makambo susu ebekolo donc imagine que leki ya keser emene azotambola na papa wemba omona bango ta baobima bango te jour moko tunga nazalaki na parler te baleka nga nazalaki te bakuteni kaka na me ngadi donc balobi bamasolo moko me ngadi ntango akotaki kaka boye balias moko ebimaki wana soki botuni José Moubiala bocomprendre kaka ezalaki balias moko ya babankier donc ntango papa mbape azwaki mfrakata ozomona mpenza keser emene azoyebisa José donc kende kosala marche parce que période moko marche esalamaki na Paris mpo na makambo papa mba keser azotinda José Moubiala akende kosala marche
Donc pour vous que Congolais tozali kaka mutu moko. Et puis on a tel à côté à Bundes de commander Scorpion na Bundes ça na méchant ya danger na makambo. Oh ya tribalisme alobi Klebo wa César Ngadi kotika makambo te fo lobelango parce que makambo elingo ko diviser biso. Commander Scorpion na Bundes alobi Klebo wa kotika makambo oyo te. Monique na yote ko pesa bino exemple ya José Moubiala donc les Kester. Étant les Kester na zotamla na papa Wemba. Donc pour monake donc tozali batu tozali ekolo moko donc to tika makambo soki tozo senga batu musu bazo senga donc basenga ki vérité ya ba urne la kisite ke ezali ko kabola biso. Donc on a profité pe mbala moko. Donc oui que soki tension mati parce que makambo a tribalisme zo matsa batu tension parce que congolais zo comprendre te donc ya wana il faut na benga direct muntu akisanga ba ner wana donc petit nanga Chanel ya ko caraméliser bango di. Ngayeyo oh bandozela ngayeyo caramélisé Chanel la taille posante bon mona bolanda ngai na émission na ngai caramel goût chez Grand Prêtre César Ngadi na Kleboa original. Tout le monde est d'accord. Caramélisé yeyo aine na masolo kitoko, masolo elengi, masolo ya caramel quoi. Masolo ya goût muto nyonso yo kutu. Aliaka caramel te me pas langa olia yoka goût ya sucre wana. Bondo landa ngai na site na bino Kleboa original chez Grand Prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Bobo sanate, bon s'abonner plus parce que caramélisé Chanel la taille est posante. Vantageuse à côté Namasolo. Bye bye. Donc Bolandi caramélisé Chanel comme moi na kanisi donc yebali kutu avant déjà dans salle d'émission. Donc bozo mona wana donc numéro naé ezali ko défiler wana bo benga yebo pesa encouragement donc bozilaki mais week-end oyo il y a le 2 beaucoup vivre Chanel na kati ya émission. Donc bon encourager caraméliser Chanel parce que y a zo na beblo kasika. Donc dès qu'on a le caramel na ye ata mutu a diabète ako lia ngo sans problème. Donc tu auras fait ça temps pour na ko doser yango. Donc caraméliser Chanel week-end à côté na kati ya masolo boko sepela. Donc na profiter tant on a zo le makambo oyo ya vérité ya urne na côté na makambo nanga na prometa ki yo ke na relobela makambo na yo na 5 minutes. Chose promise, chose due, nanga nazali ko féliciter yo pour na depuis Seigneur banda donc tozo akaka ba déception. Tout le monde a makambo mbeba déception, makamba papa Tshisekedi déception mais yo oye penza ko déjouer ba pronostic à batu na makambo parce que nga mon pe na ndolo ba ta kutu Jésus Christ azongi Moutaro gagné Shadari Nyangara kata wana Shadari a gozalate mais au pouvoir biso le contraire nanga na ndimaki te na mnogo na yo oloba penza ke Félix Tshisekedi Fayulu donc Shadari penza donc le koué qui côté donc il y a ba troisième donc nanga na côté wana na félicité you mais yebaka biloko e diviser batu na Congo nanga yo za wana oyebi vérité nango mais tu peux se faire confiance autant que muto a gagné mais yo moko yebi vérité na yango mais nanga oyebi ke nanga yo timba nanga za terre film nanga oyebi ke na masolo yo ongidi danger nanga nga na yeba vie na yo nanga na ko bengo petite mais oza jeune frère donc nga na yeba vie na yo mais nanga ongindi ya ko sakana te na makamba ba machine yo moko yebi yango donc la machine a voté na yo wano commandant mon ndenga désordre misuku te salamité na suko bimisi numéro ozikisi ba machine ona to mona te donc to moni penza ki ba palette kutu eziki te be ozolo na biso ba machine ezika okoti sa ta caméra na katite nanga po to yeba ko za terre film na suko bendi susu mutete o lie yango menanga ongindi mais na ko bengo fa kwa te mais otimba ongindeli na makambo bon neto bimisi ele biso muto position muto azu pouvoir bon
tout ça les gars net to bossa mais nanga yo moko za conseil penza to ngindi mabe donc avozo aposte ngindaki na suka suso bimisi numéro ngindi nanga donc comme na balara ko sakanate mais nanga ngana zo yebisa yo na seni wana ya bino nanga na ba élection ezo ya ba élection prochaine nanga na présidentielle kotisa deuxième tour présidentielle et cause na tour moroté président de la République va voter na ba 38%. Donc au côté ici deuxième tour, donc présidentiel, c'est le premier tour parce que Moutoumousou, sur le premier tour, à Koko, voté dans Kidiba. À l'angwa qui m'a sangobé, les Haïma, quand on a voté, après deuxième tour, ils ont permettre la stratégie, donc, parti, la fusion, au monde parce que surtout, l'Anda qui en France, quand premier tour, les peines à comment présent en France. Donc, aussi, deuxième tour, Moutou a voté après deuxième tour, et comme la stratégie, donc parti au, Sangina parti au, et qu'on éviter pas problème. Après la deuxième tour, entre deuxième tour, na élection mi balé, débat télévisé. Bakanda baké débat télévisé. Moutokoza na boule, alingaka a voté boye, au moins appelé boule ne change à partir à débat télévisé. Donc nanga na sengi na o sengi changer ma solo. Donc deuxième tour et quand on a présidentiel. Et puis nanga ilo ke pesa inga soni na mawa, donc na makambo o ezaki officiel mukili mobimbe bande ko tala ba journaliste monde entier ba ye mais nanga yo pesi ba tout 23h ce qui 22h obima na 3h komika ko fait le midi komika ndule te nanga obima na 3h du matin ta koute skizité donc o senga skiz o ba kaka donc o batu ba na yebi ke batu azo si amenanga yo a mystique et puis nanga na ndo mono mystique batu tout ba zeki na ba nerf ya makambo ba élection bazo banga mais yo nango zo seka ngabe oh mais ndenge jo o biso tozo dila nani ya kobima me ye ka calme azo seka parce que yebe ikake donc chadar ya kopola to zwa surprise à danger parce que on comprendre te o mo ka biso tout tozo banga me nango mo na ka obima mo na ka mutu na téléphone azo seka ko calme mais nanga mais vous changez vos restos qui vous en a réunion avant vous allez un jour avant mukolo boko benga ba journaliste à monde entier ba ya pona makambo o proclamation ya communiqué zala à l'heure parce que c'est niaise donc moi munene et puis ils en direct na TV ba mona rapeta que donc vous le 22h vous obi même na 3h donc nous les gars ya confier l'omité confier que comment vous respecter air. Parce que dans ça une émission, na radio, na midi, ayaki na ba 11h15 ça déjà na radio. Donc nanga et puis il faut qu'on sépare élection présidentielle na législative et zala mukolo moko te parce que to poni président Bimi siko à partir temps bato moni président Bimi ba yebi ndenge nini ba ko voter l'élection législative. To so mona encore na mboka na biso. Nanga donc présidentielle musuku tazo be législative et la sénilité donc tozo voter on yo so tumba la mort. Nanga biloko nga na sengi na yo ezali yango wana me nanga otimba nakolo bate oza fa kotimba nanga donc to bosani ba makambo ya poko bimiseli biso muto opposition mais yo moko yebi vérité ya makambo nyoso tout nanga bon na pesi yo félicitations mais biloko na mibale zwango en considération nanga na yebi ke na ko souhaiter te mutaza na place na yo avant publication ba résultat parce que zo ki pression ya ko sakana te mais au tenir ti na suka qui oya na masolo mais okokai pe okrake ya wana ngana zo féliciter yo o memi bango te na suka ya masolo donc avec elongi moko radieux donc elongi moko ka sengo donc nanga kote ona na féliciter yo donc sikoyo nazali coacher la bino boyebi ke o ezali 5 minutes avec César Ngati nazalaka na émission na télé ndenge otala nga na radio boyebi ke ba star ya makamba ba journaliste bazaka mingi omoni télé omoni pe na radio. Donc, vous voyez que rendez-vous avec le patriote, ezali rendez-vous na biso oyo, ya ba patriote, butalaka, na radio, ezali émission radio télévisée. Donc, samedi oyo, na rendez-vous avec le patriote, na oyambela bino, combattant, résistant, méthode Moulenda, oyo, aye ko pesa nouvelle ke, akei na ye, na ki sasa lobi ke combat oyo, ya Kabila dégage sili. Donc, combat il faut to landelango, na ndenge mususu Kabila dégage sili. Donc ye yangwana combat ekomi ya kokende na kini yangwana ye azokende na kini ko pesa candidature pona akoma sénateur donc alobi combat ya Kabila dégage sili parce que Kabila sa souté donc logiquement combat wane sili donc na sengi na bino bo benga pour vous poser ba question boye ba boule na ye donc na otie na bino bande annonce ya émission rendez-vous avec le patriote ya samedi le 2 février. Bonjour chers frères sœurs, c'est votre ami Méthode Moulenda, je vous fixe rendez-vous
ce samedi 2 février 2019 avec César Ngadi. Dans votre émission Rendez-vous des Patriotes, nous allons développer l'actualité congolaise avec l'élection et la victoire de M. Félix Etienne Tshisekedi. On va parler notamment de ma candidature en tant que sénateur de la RDC. Je vous convie à venir nous suivre au courant de ce samedi. Todd Moulenda est mon invité de ce samedi. Rendez-vous avec le Patriote. Bande Kabolingo, ngai ndwa bino méthode Moulenda. Ndenge na prometaki bino, ndenge na bisaka bino na dernière émission to sala kina César Ngadi. Na yeli scoop sabino na ko confirmer on a bisaki bino. Ki maloba nzambe za bumu ya seko ke ba koko. Ikotika la seko na seko. Tumuni victoire ya ndeko Tshisekedi. Yango na kosenga na bino nyoso. Pour la radio, l'un de César Ngadi, un rendez-vous de Patriotes, c'est samedi 2 février. Pour que la Makamouno soit Kongwasika, la candidature en tant que sénateur. Ndenge kaka Bolandi, combattant résistant méthode Moulenda à lobby concernant combat ya Kabila dégage et Sili et commis combat ya forme Mususu ya kokende Kisasa pona ko aider président élu Félix Tshisekedi Tshilombo pona ko telemisa mboka na biso RDC. Combat et fini, combat et ça continuer la forme Mususu, la terrain. Sur le terrain, la RDC pour la construction de un nouveau régime, d'établir ordre et sécurité. Pour poser vos questions en direct à méthode Moulenda, composez le 0033 1 64 38 54 68 et le 0033 7 53 36 38 09. Rendez-vous avec le Patriote ce samedi de 14h à 16h sur la 99.7 FM. Bon, Witi Kolanda, donc rendez-vous avec les Patriotes. Nazola Sabino, Ndengini Bokoko s'inscrire na page ya Facebook cluboriginal.com na site ya radio Bolande émission pour vous poser ma question na bino. Yoki ndenga lobby donc méthode Moulenda yé à lobby. Combat et Sili a na poto, combat et komi ya kokita na kin, pona kotia maboko na Félix Tshisekedi Tshilombo, to tombola mboka na biso. Donc sikoyo nazali ko tiela bino lisusu lelo na ebisaki bino ke kadogo oyo bolandaki ye na ebisi bino ke azali na 3 masolo moko apesa inga ya kitoko na sengaki bolandaki aksa na ye bato musu bazolo ba n'importe quoi mais azali kadogo kombo na ye Alexis azaka na États-Unis azali muto ya Katanga de Katogo Kadogo oyo bayana musée Kabila. Donc azali lelo kopesa conseil na président Félix Tshisekedi azwa kisi ya bokoko kosambela abosa na teme kisi ya bokoko oyo ke aider lelo so mutango tshele poison ayebi en avance mutango tshele loko na kiti ayebi en avance bo yo kabino moko Alexis ex Kadogo ya musée Kabila makambo alobi. Bon na Monique na bandela na loba moi bien. Boyo kanga kaka bien donc accent nanga na lobaka mingi Swahili. Alors nazo kopesa conseil pour na président Félix Tshilombo Antoine kombo nanga nazali Alexis na fanda kawa na États-Unis dans l'Amérique. Na Monique biso ba Congolais to souffra ebele, biso ba Congolais to ko febele, biso ba Congolais to komi ba tulokola donc ba chercher au carton donc tout ça valeur ya biso sili pona mutu azalaki na tete azalaki mutu moko azate Congolais original. Alors nzambe ampungu ukulendo amoni que il faut bazwa mokonji na bango Congolais original. Donc peuple congolais tout ça ka kotelema tout ça ka to soutenir ndeko na biso Félix Tshisekedi. Nazana conseil na lingi na pesa président president new president excuse me need to tell something much better in the community about yourself. Nangi na pesa yo conseil président conseil moko ya malamu pona yo umela na posta wana ozali ek président. Yo soko lingi umela parce que ngana monike batu bazo koyoka jaloux pona ndenge yo ozuki bokonji okomi président. Pamsusu bazo kolingate yo okoma président.
ata katikati ya bino lokola bafayulu bamususu bamususu donc bamususu baza ebele donc na oyo mususu nani Moïse Katumbi na bamususu bazokoyoka jaloux ndenge yokomi président. Alors conseil nazana yango ezali yo luka banganga nkisi ya solo banganga nkisi ya solo ya donc ba congolais banganga nkisi ya solo banganga nkisi parti bafandaka bazali ebele ba solo banganga nkisi ya solo soko kei na buluba babengaka buluba buzela place wana buzela chalo cha bana bakazi bino babengaka chalo cha bana bakaji kuna parti ya buluba eza parti ya baluba ezalaka bankisi ebele o ata parti ya bino ata parti ya Kasai bankisi ezalaka luka nganga ya solo nganga ya solo bapesa yo nkisi ya antibale bapesa yo ya bakokanga ba iris na nzoto donc ozoko tambola oza na yango iris koyoka oyo ezali lisumu te ezali protection ya yo personnel pona umela na pouvoir wana bapesa yo ba iris ya kokanga na nzoto na yo soko kangi yango ya yo moko donc ata mutu azana na ba piston azana loko nini asala yo mabeko ekosimba te. Alors lisusu bapesa yo lukankisi ya takitaki lokola eza nkisi ya ba suspect donc osoko moni donc so nkisi wana eza osoko moni suspect ata sa parti ya ba réunion okokende te soko moni suspect ata mutu ati chaise na ye eza poison okofanda chaise wana te okofanda chaise mususu eza kitoko biloko wana ozoko mona yango liboso eza batakitaki donc eza nkisi ya miso ozoko mona makambo ya mokili ya donc ya bino bobengaka makambo ya mulili soko mutu aza kosala biloko ya mulili ozoko mona yango oza na miso ya monde mususu eza nkisi wana bapesa yo nkisi okozwa yango parti ya banganga ya mokili place ozali ya bu président wana eza place moko te mutu akosakana na yango eza place bato ebele bazo kowelela pona ndenge place wala ozali bato ebele bazo koyoka depuis barwande bango moko kaka bazo koyoka jaloux ndenge ya kosilisa yo mais yo fungula miso liboso babanda kobanga yo na obanga kokangisa bango donc eza nkisi moko ya kosakana te soko nkisi wana ozu yango antibale ozu yango babengaka ba nkisi ya banapaka soki banapaka yango eza biso donc eza erise ya kokanga na nzoto ya bantibale eza nkisi wana mususu nazo koyebisa yo eza nkisi ya takitaki ya basuspect ata mutati chaise na eza poison okofanda chaise wana so yebi yango avant donc eza ba nkisi ya ba tradition nkisi okozwa te parti ya ba chief no ba chief bazaka na ba nkisi na bango ezalaka unité lokola ya banganga ya nkisi ya mokili na ba chief bango bazwaka nkisi wana epa banganga mokili zwa nkisi epa banganga mokili parti ya prière wana ba pasteur bakopesa yo te nkisi ya protection ba pasteur bakopesa yo eza kaka babengaka na nini babengaka parti ya ba pasteur bakopesa yo kaka eza ba spirit ya nzambe mais eza te spirit yana ya kuproteger yo makamba tibukonji donc parti ya ba pasteur kozwa eloko moko te ya yo umela
parti ya ba Meselabe okozoate pour donc okozoate pouvoir wana donc ya ku protéger yo ata ozana bankisi ozuinkisi pa banganga ata église kokende mais nkisi wana zakana ba kisi wana ya ba tradition ezalaka na ba règle na yango règle wana zo obebisa yango te ata église kokende eza masumu te eza nkisi ya yo moko ku protéger pona banguna baza ebele pona bazo kulanda yo alors pona yo umela ata barwandi babanda ko banga yo ba president mususu baza nzinga ya Afrika wana lokola ba Angola, Congo Brazza, ba Zambie, tout bango nyonso babanga ko banga yo, ko banga Congo na ko banga yo, donc yo obanga ko bangisa Congo. Pona nini soki mutu azana mission mabe ya kusala yo mabe azoko resiri yango te akomi ko banga yo ya makasi kusana te. Donc le président Lukan Kisiwana mbangu Kisiwana Luka yango mbangu na zolubi na monoko ya bino na loza koloba monoko ya lingala pona o comprendre. Luka Kisiwana ya antibale ya taki babenga ka taki ya ba suspect Kisiwana il faut osimba yango mbangu soko bilo wana osimbi yango te biso ba congolais parce que bato ebele bazoko landa yo makasi baza ebele banguna baza ebele akusarante banguna baza ebele ba jaloux baza ebele bazoko la jaloux ndenge okomi mokonzi président ba mususu ba yebi yo bakomi koloba ndenge nini akomi président abana ko sala musala boy na poto boy bakomi koloba mais oza te mutu ya niveau wana te ta oyo oza niveau moko alikolo ta oyo oza niveau moko nzambe asa apambuli yo donc nzambe asa apambuli yo osalisa peuple congolais mais yo moko ozala nini nzambe alobi ke mutu wana asala protection ye moko nanga pe na protéger mais soki yo moko ozo protéger te nzambe ko protéger te alors soki olingo omela zuwa biloko wana nkisi wana ya kikoko ndenge Mobutu azalaki na ba mususu bazali ba president mususu zuwa nkisi wana soko tikane makambo o ba pasteur o ba Meselabe donc ekoma la vie mabe epa yo mais zuwa nkisi wana na nzambe kobosa na yete eza nkisi ya kikoko kisi wana kikoko ya president en tout cas nde okumela eza conseil gratuit na pesio pona yo umela place ozali na chaise wana ki président ozali ozela teta o bana kozela o na kosala na kokende jour wana awa nazokoloba zwa yango luka banganga nkisi ya mokili ya solo bapesa yo nkisi ya tibale bapesa yo nkisi ya taki bapesa bankisi moko ya koyeba ba poison ya komona ba poison tuko mundu ate poison na mai nini ozo yebi yango okomela yango te okofanda te place wana oso yebi donc eza ba biloko ya ba vision les anga leki na yo Alexis nazalaki parmi ya kadogo ya musée Laurent Désiré en tout cas nzambe apambula yo nzambe azala na yo biso nyonso ba congolais tozala uni totika makamba ba tribu to défendre mboka na biso tokende liboso totonga mboka na biso tokoma bato ya valeur babanga kobanga biso. Merci President, I'm very thanks to you and I'm very hope about what I told you and hold my voice, hold my device and don't take time and don't waste the time. This is your time. Taoyo eza time biso ba congolais tozaka ka ya kutelema. Merci President, landa conseil na ngai, yoka conseil na ngai na pesio gratuit. Zo yango na makasi na bukebi pona totonga mboka na biso Congo ya bakoko. Merci beaucoup. Kanisi boyoki donc Alexis bozo habitude na ye donc arozonga sous une émission ko ya bo moni et lobeli na ye donc na linga sa na ye wana mingi donc lobeli bino a expliqué président Félix Tshisekedi
Chilombo asala masolo oyo ya lobby na kanisi 5 minutes batala yango partout dans le monde, même na Kisasa, même na cabinet par président bakotala yango, tout le monde est d'accord na kanisi message ko passer et ko komela président na biso. Donc bota la photo oyo nazoki na internet parce que internet ya ba congolais comment ko sekisa batu bota la donc jo oyo ndenge azali ko kebisa kanambe ndenge lobele na kanisi bosali ko tala ndenge kebisi ya lobi donc kebano na ko manquer parce que ça se présenter. Donc et sekisa inga yango na ndenge na partager yango na bino vidéo moko sikoyo et circulaki na net boyebi ke net aba congolais ezalaka na masolo na yango lelo soki net ezate na yebite soki ba congolais to sala nini. Donc circulaki vidéo oyo ezali Mama Olive azalaki na idée ya mabete bongisi elamba ya muninga ni mwana mwasi passé ça inete mata amona eza mabe azobongisa yango mais batu ba interpréter yango na ndenge na bango. Donc na kanisi bino moko bozali komona yango na tielaki bino na vidéo na tieli bino yango bozali komona ke Mama Olive abongisi yende elamba lia liputa na ye liputa te mais libaya ya likolo ndenge ba mama babengaka libaya emataki abongisi yango po evanda bien. Donc na bango na esprit ya bana basi ezalaki na esprit ya mabete sikoyo na moni esengo pe ekoteli biso mentalité et changer na mboka na biso vraiment na yokaki esengo mingi tango na tali lettre oyo ya IDPS oyo etini na hôtelier mingi no telo place président élu Félix Tshisekedi azalaki avant kende kokota na palais de la nation batu bayaki na ndenga désordre ba misusu ba vandekona bakanisaki ke facture na bango ya séjour na bango et refutama na cadre ya trésor public. Donc ndenge biso to na comptabilité frais généraux en caisse mais salamité. Donc bo moni lettre on a tieli bino IDPS et tindi na botele ba batu oyo surtout ba officiellement basi ba futaki mbongo na bango ba oyo batikali wana oyo ba futi mbongo te il faut ba payer sa facture ezala ya bango moko bafuta. Donc frais généraux à caisse zate. Donc l'état IDPS ou bien a besoin charge ya makambo wana te bomoni quand même que mentalité comment changer makambo comment changer il faut que kaka na ndengi ezali kokende na nini sikona la sabino botala ba médiocre. Donc bazana sens moko ya flatterie ya haut niveau bakanisi bakotika la kaka. Donc botala ministre ya affaires étrangères. Donc oyo alakisaki bo lumbo lune na miso abatu soki ezalaki na 5e président na biso siko na kanisa ngo zo suspension ou bien lingo iko longwa botala ndenge azali ko pesa bozotala ndenge azali ko pesa mbote ya luzitu ndenge balobaka na ba Congo. Donc pona flatterie azokanisa kotikala mais ba médiocre nyoso tout boyeba ke boko pakata mbango boko koma ba chômeur. Donc ministre des affaires étrangères atambote wana zo pesa. Donc Félix aza mwana poto ba flatterie a marque wana et kokota kate. Donc ministre des affaires étrangères oyo akolongwaka. Donc so pe na kanisi susu. Donc ministre ce qui soit disant ministre de diaspora Emmanuel Ilunga incompétent, traître, ingrat, yépe aza na liste kutu ya kolongwa mutali boso parce que aza ingrat asala musala eloko moko asalite. Donc vote ya ba diaspora salamité banque alobaki et salamité. Donc botala kaka ingratitude na ye. Donc master ne penda tata ma pasa o babanda ipenda ko kabola bureau na nière bavandi bureau moko bambula na bambula zui poste asundola papa ma pasa tata ma pasa amemai na kini kuna azo vandi sena ba fonctionnaire moko. Donc ezangatina na bureau moko ezangatina ya coin ti tata ma pasa ti amona. Donc eloko moko te azongane na poto resmaka batata mapasa baza bata calme so zaki biso bata chocho okozo hyperkit aner pe sikoyo. Donc bazo longolango on kene kaka boloko makala après na bimi. Donc vraiment botala kaka. Donc ba incompétent ba médiocre net wana ba kolongwa. Donc na ba net mende wana pona ko pinir ye mende ba tikena ndambu asala ba compte rendu ya ba réunion ministérielle. Donc il y a la bénévolat. Donc il y a la bénévole ba kofuta mbongo te total ndengi azolo ba makambu ya présence sika. Donc il y a peut-être bénévole. Donc akozwa mbongo te mende ba tikena muke total ndenga azolo ba siko. C'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Des cas qu'on a zali kolobape na ko répéter ba misuba kan seke ondeng ni ozolo bango te na zali ka kolobango kana chaîne yangala kata wana kabila to bosani te akozwa kaka ma solo na mbunchu to na dikosi abu pia juja. À très bientôt.
Original. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo exaté. Pour pas na biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, on va pas bilinga, Sepela TV. Mote Bandeko. Merci Ndebo Yaminga na banda kunabino. Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga komo na Jean-Paul Djamba. Don naza Ndeko Nabino. Don naza na poto depuis Bambula Ebele. Don na longwa Kisasa na kolika na Kisasa na Bandana, biso bana Bandana. Banda na longwa na ya poto. L'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso est une pompe, et un muscle. Et à quand il coffre, mon thème à il coffre. Si koyo, mon thème à musala na modanini, ko poussa, ko tindi kama kila est propre, na ba misisa minene, na ba artère. Diabète est sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas, yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler. Ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la moukousé. A, ezali accident ou ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V, etali makambo a vaisseau. Ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, ou ezana cerveau. Et puis C, cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si on va classifier en mode 2, les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous donner un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto malamu et de qui loso. Nyama mbisi na pondo. Merci.